Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Kolena ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Bonjour Balandinho surtout, il y a Diamant Noir TV et Sika Bozwami vraiment Bozolanda ndenge na lobara mutu pamba Gisele Umba. Yé atandi liboso na bino. Merci na Balandinho so bobo sana raté mingi na se au s'abonner déjà pour na kozwa ba info ya mboka na biso Congo démocratique o ekomi kuna lobaki tolongola non démocratique toto tikala toujours na démocratie. Bon Congo démocratique. Merci beaucoup na bino batu ya ba Congo, batu ya Lubumbashi, batunyo surtout au Bolanda Kanga, na Kisangani na Mbujimai, Diamant Noir, biso pe tozali, oui, na lingi bino ebele, mokolo moko to kutana. Voilà, sans plus tarder, boyebi ke tolinga tolo ba ebele te, tozo lakisa bino invité na biso lelo, oyo aye vraiment na makambo ebele ya koloba pona mboka. Bonjour Waiza. Ouais, bonjour Gisele Umba Diamant Noir. Et bonjour na batunyo so Bolanda biso. Merci. Vraiment, merci les loto yambio. Déjà, poto banda directement, makamamboka. Ibisa biso waiza azalara nani na bato balandio mkwa liboso. Et asalara nini na makambo yamboka. D'abord, Waiza Azali congolais, 100% congolais, de père et de mère. Et Nazali combattant, résistant, patriote. Voilà, donc, Mouto a un souci à Congo, souci à Mbokanaï. Voilà. Lelo Waiza, souci à Mbokanaï, oui, mais parti à Waiza. Il y a des questions, ils n'auront pas si, mais pour tous les gens, des questions, pour tout banda, pour tout le monde, yomoko, parti à Waiza, ils auront nani, tout ndengeni. Dans parti politique, on a compris. Bien sûr, ils ont le parti, na biso, tous les Bon, d'abord, nous avons fait partie de la plateforme et Peuple Mokondi. Peuple Mokondi, on a profité de la paix, Bokechua, Mbombote, Yaidi Bolombo, greffier international. Commandant, ils sont bien parlé, Coco de Louose en Hollande, et puis Maître Christian Bolabiama, sans oublier Balian Gandon aux États-Unis. Nous avons membre et Peuple Mokondi, plateforme, il y a pression, il y a un niveau, il y a des combattants à Napotoa. Mais, en tant que Mouto, déjà, la Oumeli, na koti déjà na ben wana ya makambo ya komba et pesingai ba ambition ebele na makambo tali politique et du coup mutunyo sosoka linga évoluer alukaka toujours azala encadré to orienté na mutu moko boya bien et lelo peut-être ezali surprise to na batebele ba yeba kite eza exclusivité na niveau et pas ya Diamant Noir TV donc lelo ngai nga Waiza après l'analyse tout Natalia ba politicien au Bana Congo na komona que pour ngai Martin Fayulu donc président Martin Fayulu a décidé c'est vraiment un modèle pour moi parce que ça convainc ngai banda na yeba etilelo sa constance na politique et convainc ngai et je ne suis pas le seul de convaincre ba congolais belé voilà pourquoi le col na ambition ya ko plonger na politique na souci pe ya Congo et je préférais donc j'ai choisi le président Martin Fayulu les soldats du peuple pour na soutenir et puis pour atteindre l'objectif politique. Merci. Donc, wana Monique osa toujours na koto mais comme pe mutu ya Martin Fayulu. Oui, c'est-à-dire quoi? Déjà vision il y a Martin il y a Martin Fayulu, ils ont même vision dans un peuple Mokondi. Réellement ce qui Martin Fayulu a une vision qui différente na oya peuple Mokondi certainement. C'est quoi sa vision? Vision est allée le peuple d'abord. N'emoko bisokuna na peuple Mokondi. Pas question d'élection avec les occupants. N'emoko na Martin Fayulu. Pas question ce qui nyoso au peuple Mokondi boya kayango na potiango na moni image et pas il y a président Fayulu. Voilà pourquoi na moni que ça juste continuité. Il y a vision peuple Mokondi mais d'une forme un peu na banane lancé et puis en profondeur quoi. Voilà. Merci beaucoup wana Balandi Bolandi Waiza ndenge lobi biso toyoki kaye tota musala ndezo kende vraiment to souhaiter que o ça toujours musala malamu ndenge bozala toujours na pepe mokonzi to telemi wana te to lingi to lo balikambu ya élection parce que
sujet na biso ya lelo eza mambo élection oyo ezolingi ekóma na Congo toyebi te soki esalama parce que tomoni déjà CLC yo odéveloppele biso na bapoliticien qu'est-ce qui se passe bango balingi batia pression gouvernement kende bamisusu voilà na kosenga na bato nyonso bakongole baoyoka ngani makambo na koloba basupporte bandima kosouffrir mpe makambo na koloba parce que mabe na biso bakongole ezani tolingi toyoka kaka oyo biso tolingi koyoka c'est-à-dire soki olobeli mutu likambo oyo ye abandaki kozela te automatiquement amoni yo komi neti libanda ya masolo et surtout momo ekoma nango facile aza corrompu ale mbongo ya intel mais cela ne m'empêche pas moi personnellement ya koloba nini ya kobimisa pensée na ngai ya s'exprimer oyo ngai pour élection ezali vraiment c'est vraiment une question très très délicate et pertinente. Pourquoi? Parce que ezo kokabola penser to makambo ezo kabola batuna sur ça. Mais avant de continuer, ça déjà simple que on ne peut pas faire les élections dans le moment où le pays est occupé parce que le Congo est occupé. Mboka où ezali occupé que dans l'élection té. Oui, les politiciens balobrango boité, mais tout le monde sait que le Congo est occupé. Le Congo est sous occupation rwandaise. C'est bien évidemment Rwanda a juste Pion Moroboé. Il y a une grande main noire Simanaï, ça on le sait bien, mais on dit seulement que le Rwanda. Mboka zalo occupé trop qu'il y a élection té. Ça c'est un. De deux, même si tonto qu'il y a une élection les conditions ne sont pas réunies pour la élection. Il y a des préalables. Pourquoi on a pris ce deuxième volet? Il faut comprendre les aliboués. Lecture aux communautés internationales, les lectures congolaises. Ce n'est pas une lecture congolaise. Mais tout le monde va vendre mais yoza congolais pour compter na bamindelo compter na bapaya. Il faut penser, il faut nous faisons partie de la charte il y a Nations Unies. La carte des Nations Unies est entre Bambo et Zali. Si les choses ne marchent pas comme il fallait, par rapport à l'accord signé à Bango. Du coup, que non, ceux qui le président vont respecter, il faut tout ça, capable de répondre à la demande du peuple. La communauté internationale est quoi intervenir. Là, maintenant, la communauté internationale est pour il faut les élections. Oui, nous le savons très bien que les élections, la communauté internationale, ils ont juste pour continuer ça, le boulot, Kabila. Ça, on le sait très bien. Balingi juste la Kabila parce que Kabila a eu qui bango Sony pour mener la zone ça nos copes alingaraté réfléchir. Ce que vous avez vu marabatu alingaraté bana. Ce que Kabila cop bano sana mndele a commis ko réfléchir comme ko mabatu en plein air aboyé à ciel ouvert mndele balingi ngote. Du coup ba comme luka mutu mususu moi je me rappelle na arrivé à Niki à l'étang yaki na Kinshasa retour na ye j'ai suivi mutu moko ya Nations Unies biboy. Même ceux qui Kabila bako tricher élection pour na bango et que ça la problème te souci na bango Kabila longwa kaka. Donc pour na bango Kabila longwa matsa mutu mususu ba continuer ça le boulot na bango. Et sauf que lelo grâce à Dieu nzamba sungi biso tout moni église catholique ezui leadership ya makambo wana ya Congo et au monde comme na deux camps. Parce que question posée il y a élection ça question vous allez très vaste il faut que le bango et puis ça ba na ba branche ébélé. Église catholique a zui makambo en main parce qu'elle a respect à l'accord. Et nous le savons très bien que Kabila ne respecte pas les accords, ne respecte à rien. Et si la constitution Kabila n'a pas respecté, à combler plus forte raison à ne pas respecter l'accord, les papiers moraux bravo ça c'est loyer. Mais pour la machine on a payé Ozoya. Moi que machine on est en cas pour je vais y arriver dans Rochité wana. Dans comme wana. Donc basango basingi respect à l'accord. Tu vois bien que l'accord wana ils a déjà bafoué. Mais sauf qu'il y a 3 ans qui sont à 4 ans, on a battu, basango ba hotel mela. Et que ceux qui les réellement baliba respecter ango Kabila a résister sous cette année au titre comme la soka. Ils ont nini balibi que a cause la référendum té. Ba ko changer constitution té. A ko briquer 3e mandat té.
eza biloko misato ekangi Kabila na kingo biloko misato wana yango mo basango baolandela et puis lisusu basa kosalela likambo bakor juste pour avoir raison ya komarchaka na balabala. Donc c'est un peu ça. Mais par rapport à likambo bi ya machine à voter entre guillemets je l'appelle à voter parce que ce que tu as l'explication ya nanga boye réellement sur landi bon mon escape na ba voter escape na ba tricher te ce que tu as na bon no boye mais la technologie la technique mutayebi oka mutayebi informatique et makambo na oyebango et ça système ya tricherie mo za na kati ya machine bon mon ngo boye te bino bon mon na musu mais o eza na kati na système eza programmé eza mususu parce que comment expliquer Kabili o bande ko boya ba élection o ba boy ko ça c'est élection na volonté mon en 2016 ba boy ko ça 2017 et lelo na 2018 ba komi ko wele la ko ça ces élections et ce qu'il faut souligner tout ce que la Kabili a wele la ko ça là ezalaka contre la volonté du peuple ezalaka contre l'avantage du peuple ce comme on bata Kabila ba wele loko wana yeba ezali contre peuple dialogue ezalaka boy ba le dialogue de la toazo ba on ba kan dialogue basali na babandero bapandi basi bapano partout dialogue soka nango tumolo ke membiso élection c'est pareil parce que ça un avantage na bango yango bazowelela. Mais pour tout na yo to zongi na moi question ya liboso vraiment tant yo lobi ke o moni moto azana idée malamu eza Martin Fayulu yango to tuni question na ye pour Martin Fayulu a outi États-Unis il pas kendaki dîner ba memaki pa ya Robert aza déjà rwandais mais tant où yazo ke na bango kunene monte ke Martin Fayulu o yozo landawana c'est que le moins les catégories. Expliquez toi agnosan. Déjà juste une petite parenthèse avant que na répondre à la question na yo. Ce qui n'a que je préfère l'indimé à Martin Fayulu. Vous allez par rapport au vision non à part vision mais réalité à politique au monde depuis maramangé bandi. Donc oui ça le d'autres zana bateau va s'afficher bas na ba président na Congo. Tozana Moïse Katumbi na tangna bakombo na bango. Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, qui sais-je encore, Georges Alula. Tout ça Alula kutumfa tellement ba o baza pena afficher na Congo na tangi le bango. Est-ce qu'on a bateau on na tangi wana na baina mtulokola ndeti nani Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne peut pas être présent na Congo wana. À cause de la poste la présenter. C'est par rapport à la constitution de Bisso. Et puis, Moïse n'est pas un Congolais. Je sais que c'est un faux débat dans Makamoussousou. Mon dit sur les débats de nationalité, il y a un faux débat. Il bon Sarkozy, et bon Obama, et bon Jean Laurent Yangola, et bon Jim Rousseff. Sauf que le cas Congo est différent parce que le Congo souffre na crise moko identitaire to souffrir mingi na ba étranger on na place wana pour na biso ba congolais en tout cas ça différent na lecture na biso na ba mboka comme ça na tangi voilà pourquoi ils ont mon boulot sauf que na Vital Kamerhe un Rwandais tout fait il sait pourquoi il a choisi Kabila il nous a jamais expliqué pourquoi il a choisi Kabila. OK Félix Tshisekedi franchement c'est un Congolais 100% mais bataille de peste pour l'imsanga mais lelo na moya lelo Félix n'est pas vraiment compétent à cause de la présidence du Congo. Dans le but de Zoba, dans le but de politique, mais l'élo, peut-être à 2-3 ans, mais l'élo, ça c'est mon humble avis pour Nangaï Félix Tshisekedi. Pour le moment, n'est pas encore vraiment compétent, capable de diriger le Congo. Donc, ce côté là, Azali constant, Azali bien, l'élo, n'a mis sur le peuple, c'est Martin Fayulu. Voilà pourquoi on a pour qui est. Mais quand on a Martin Fayulu a accueilli dans les États-Unis, dans dîner de prière où il y a Robert. Moi, je pense que les Congolais faut tout un peu là na dire na propos. Congolais ça ma casse, Congolais ko tala oboye sans homme mais il m'a tongolé lamba là type kokio très bien. Congolais n'engwana azu mesure te. Matali kabo jamano aninga za boye ta ine faut à la 30. Ma pekane et pour les fois à la boy atali okaboy amoni azupe lamba atongi tangola te kokio kitoko pala lenga banini ba créa ka makambu ba congolais to créa ka sans que tous ala na ba preuve moko tangible ou des preuves vérifiables des alakate na mutavandi a créé li solo na ye
Et moi, je pense que Martin Fayulu, Azaki, Azal le seul tabana au kende dîner, on a bango tout banda au kende. Les francs qui diongo, bango tout banda au kende. Mais depuis que Makambo est commis boye, ok, tu vas nous dénoncer et battre soit conscience, m'embêter quand la Congo, Martin Fayulu la kende raté. Le Kambabi il y a janvier ou à kende kuna c'est faux et archi faux. Donc à kende n'était. Non. À kende que États-Unis, n'est-ce qu'il n'a presque avant les États-Unis, attaque les États-Unis. Mais dire qu'il y a qui na conférence ou na dîner de prière on a c'est faux et archi faux. Yango lelo toko totemi peli kama Martin Fayulu lutter pour lelo totuna ki au moins mutuna na po yo utanga ki kombone mais tolito le balikambo ya conférence ya Katumbi oyo uti ko sala en Afrique du Sud dans banza lelo mukola suka ezaki bongo. Et conférence ya Katumbi ezali une très grande distraction au Azosala. Oh ah bon? Ouais. Non, il y a aucun opposant entre guillemets aux alliés plus kabiliste que les Katumbi Azate. Il faut expliquer biso ba Congolais to yebite. Azate parce que Katumbi a joué rôle ya Kabila na kati ya opposition. Rôle na yaki a panza IDPS nenga panza IDPS ya panzana. Mutapanza ngosa Katumbi. Voilà Katumbi yaki a panzanini opposition. Et a réussi rango na rôle le lo a réussi rango yango ba ko so sa elo ko motis ni tete basango nde makamto kufa de lala kinyoso parce que Katumbi ayi a panzi. Pourquoi la binde ngwana Katumbi bakena dialogue na bango bakenda ko na basengi bango ba présenter mutu. Tu sais que doit Mulumba que je salue sa mémoire à passer parce que ngala ba que paix à son âme parce que mutaye ba mulima muteza na kimia to na kimia te mo nzambe. Na yeba ki relation na yena nzambe te so za yinde ngala ba que je salue sa mémoire à passer nzambe na biso na paix ou pas. Alobi nini tu sais que Japoni voilà te mubaki. Et le kola mubaka banda ko linga bayoka na tena batakatum na katumba banda ko dénoncer banda katanga bi que non IDPS n'est pas à vendre. Mubaka banda ka yango. Abanda ko taquer Moïse. Moïse na batu na ye ba yebisi Tshisekedi babi soki o meki ko tia mubaka e biso to ko quitter to ko longwa. Ba sali ba chantage belé. Et Tshisekedi malgré lui ayo ko tia Félix. Ati Félix parce qu'il y a linga ko tia Félix te. Et par là yango ya komona batu tout wana ba olenga ko yi ba chibala ba kendaki. Na côté li bango te na prier art na bango te mais réseau ba kindilaka ezalaka yango wana. Pourquoi ba Moïse Katumbi na batni ba sala kinno wana? Ba sala ki yango parce que ba yebi ke Félix azal expérience na politique et na niveau likolo. Oui a umeli na IDPS. Oui a militaire sali ba poste IDPS a umeli je ba 20 ans na ko ba na IDPS. Le niveau na likolo atikala au monde ngota kumakate ayebi ndenge tambola kate et ba vieux wana ba Olivier Kamita tout ba nani ba yebi makabisa la maka babi que a petit oso to récupérer to yene koto nous aurons la facilité à ko gifler ya osana stolingi et boule na bango esala mpe ko kisami ba éloigner Félix na bataminier na bazina wana batamayele pour ba ko isa IDPS et yango moni IDPS et ça ya kozina lelo. Voilà pourquoi on dit que Moïse Azali yemtaye ko semer trouble dans la position mais que surtout il y a conférence surtout la conférence wana suka nango le binini que pour redresser le Congo il est capable de mobiliser 100 milliards de dollars dans le bien Katumbi azana mbongo na zongo 100 milliards. Donc, Katumbi tant al milliard, ils allaient juste rôle oyo, ben ça la rôle oyo, occidentaux na américain, ba sali na Syrie. L'auteur le bango wandamwa ba pandi Syrie, ba bombarder ba néantir parce que na région wana na certains wana Syrie a qui menace pour Israël. Alors il faut barner que le kabata Israël a la force moko place wana de façon que a contrôler maintenant sur le kala secteur wana. Du coup, il faut pas frapper Syrie. Nengaza va passer retard il y a 50 ans. Israël a redonné bien. Et bango moni bango soba mbongo pour ba reconstruire Syrie. C'est exactement là que ba ça na Congo. Ba occuper Congo. Ba néantir ba congolais. Il faut ko banga ya na mbongo bino boya okanisaki
baza na mbongo ki Moïse aye kotia mbongo Moïse alinga bongisa Congo bokolande na sima entre ezali continuité ya occupation que ezala wana projet ezali yango wana parce que Moïse en soi n'a pas l'argent aza na 100 milliards te akozwa ngo wapi nayoki alobi ke ono vu ba richesse ya Congo aza na facilité ya kozwa 100 milliards wana a expliqué biso na magie nini a expliqué biso kosala ndenge nini soki eza te bato batindaki ye basala sale boulot te. Mais pour Nakato Maloba makambo ozoba ya Moïse toujours ye na Félix bazalaki baninga bazo travailler ensemble ye président mais lelo bango mibale problème nini esali ke bazali sous ensemble te Rasop et Panzani donc je bon déjà faut koloba boye Rasop ezali plateforme électorale te ezalaki juste basalaki yango mpona kotia pression na Kabila ba tokende na baélection tokende donc Kabila a quitté pouvoir ezali plateforme électorale te parce que bazana basangani mais mutazana ba ambition na ye na kati wana le président Fayulu azana ye pas candidat na élection présidentielle oui mutazana ba ambition na ye azana carnet de charge na ye ba basangani wana et maintenant tant etamboli tant e marché te il faut pas panzana parce que marché te pourquoi parce que Katumba moni que oui maintenant le qu'on a lingaki et salami maintenant parce qu'il faut que yebisa bato boye depuis babanda kosala ba groupe nyonso o ba plateforme o boye eza na plateforme moko oyo esimba ezali dynamique de l'opposition oyo econtraki ba loi électorale oyo nga osalama le 19 le 20 na le 21 janvier 2015 alors pourquoi esimbaki parce que Katumbi azalaki te parce que Katumbi azalaki na le gouverneur et lelo sika Katumbi azali eloko moko te marché lisusu abomi bapoza nyonso wana parce que Félix ne savait pas ayebaki rôle bayelaki pembeni wana te comment expliquer Etienne Tshisekedi akufi Félix aleki na te il faut pas ça l'autopsie na mbala moko boye il solo autopsie beta masusu te pourquoi et il y a des rumeurs et bimara qui non tolo bango il y a des rumeurs voilà des rumeurs non pourquoi mais nga nazo sivunga na koti na ngai nazo finga mutu te to ba oyo ezoleka za réel ba rumeur circule que mutabuma Etienne Tshisekedi ezali katebeka toto grand frère ya Moïse Katumbi comment expliquer carte nini comment expliquer carte de visite il y a médecin il y a Tshisekedi azali na Kinshasa et se retrouve na poto wana za ba rumeur c'est à vérifier mais tout ça se dessiner voilà c'est pour te dire que mutam taza la rôle na ye et puis nema kamana ko kende boy ba ko continuer te parce que pression comme qui Moïse tant musala yo sala ya kupanza IDPS ya kupanza police salami abimisi tete na a créer lo comme susu au lieu que marcher dans hôtel je suis sûr et certain ba congolais tout ba boina parce que nous savons déjà qui est Moïse Katumbi donc na linga kaye en tant que mutu na lingi na président Mazembe pour ça mama bien pour na Mazembe mais pour la Congo je suis désolé akoka tondima ngote parce que ceux qui le Kabila dans ba milliards de dollars c'est grâce à Moïse Katumbi c'est grâce à Moïse Katumbi tant que gouverneur da il y a le Bumbashi mais bien sûr tout le monde le sait Congo bila tant ba kufa ki c'est à cause de Moïse Katumbi tout le monde le sait donc azana makila ya peuple na maboko na ye donc ba tout au ba trahir peuple bazala so ba mérité. Mais voilà. Vraiment, merci. Wana Bino Balandi Tozoka, Waiza, Azolo Bapena, Passi à Congo, Italio, Italinga, Italimoano, surtout à Congo, Panza Sama Congo, vraiment. Merci Ndozara, toujours Wana, Pona Bilili, Edgar Mokonzi. Bozora Mambambo Kandenge, Botuna, toujours, Marambambo Kandenge, Zotambolate. Mais, Tolinge Totuna, Motuna Oya, Corne Makani, Alobi Susu, Tuna Waiza Penda, parce qu'elle est qui est Yambo, Bissoton Toyambara. Moi, question, et oui, tipo, tout alors, Bikambo, parti politique, et comme il penda et belé, tozo batté pour neti palou, baki au sangana sous, basangani sur la MLC, donc, il y a gouvernement, comme kota pena, bakolabo nde babengaka biso te ndenge bato so bakolabo mais bakomo kota pe koto ko sangana ezali te ndenge bato balobaka te palu ezali ya bakola voilà otuni question na yo mama mais ndenge nalobake
Et ça, c'est que oui, je sais que vous êtes journaliste, c'est le cause de preuve, ils ont posé question dans la conditionnelle. Mais on a dit que preuve, ils ont parce que surtout à la page de Congo, ils ont parlé dans MLC, ils ont parti et botamaka kaka pour trahir les Congolais dans le régime Kabila. Parlons n'engé zamu tout aye bien ce qui est là Kabila a force on a c'est grâce ya kizenga au benga patriarche bon par rapport à âge na yebité pour la politique ane patriarche parce que muto a trahi peuple azo mérité ba kombo wana te mais na âge na ye n'engé to yebi muto so akoli na biso ba africain to respectera bango mais politiquement parlant azo mérité lo comme parce a trahi Congo a BBC image na ye nyo samala masala na kala donc les lois et les politiciens bazo sala c'est simple ba politiciens nyonso o bazo ya na discours ya élection lelo bazo ya juste pour na ko pesa Kabila ba beki ba continuer ko diriger na Congo. Je m'explique. Comment expliquer? Vous voyez bien que l'élection bolinga bo kende wana ba continuer à réunir te il y a plus de 280 quelques prisonniers les prisonniers politiques, je précise. Maintenant, est-ce que le président Martin Fayulu sera avec ça la propagande Abima qui n'a bandunda qui n'a pas Congo, l'Équateur, est-ce que ça la librement? Ce qui est en terrain, jamais. N'importe n'importe quel opposant, vrai opposant dans le lobby, parce que pas des opposants fabriqués. Un vrai opposant à l'Ingasala, propagande, pourquoi? Parce que. Le polémique, vrai opposant, n'a pas opposant fabriqué. Mais oui, maman. Et net Vital Kamerhe, ce n'est pas un opposant. Donc, on a fabriqué. Azali ya Kabila ayewana kengo wa dondo opposition est-ce que kengo koza l'opposant mais baza opposant tout le banano MLC ba opposant baza MLC te Kabila soka azana aluka mutu azana pepiniana kenda musika te abaluka na simake na MLC azui mutatie est-ce que baza opposant te Gabriel Moki aza opposant o soka leki na TV lo bilaka kaka makaba biloko ba yiba bakanga ye ya lo bilaka biloko na ye biloko banda bakanga ye pe depuis so bazongi sate wana za opposant il y a des vrais et des faux s'il y a des vrais c'est qu'il y a des faux et vice versa c'est pour ça na binde wana donc eloko ba na so ngana question eloko ba politicien ba osala o ba lingi ba élection wana ba lingi kaka Kabila a oumela na pouvoir parce que ba yebi bien que élection ba conduire sa réunité. Et puis, Mboka allait occuper. Il faut tout ça l'élection sans Kabila la pouvoir. Parce que Kabila a coupé maintenant on est Rwanate. On les a pour cracher dans la mort. Ça c'est un des deux. Ceux qui vont monter pour ça, ça n'est pas juste c'est pas l'accent bateau qui non. Ils contre l'Église catholique. Oh les affaires l'Église catholique a botoli bango leadership. Les lois nous sont Mosengo, Ekofo, Kaka bango mi balwana. On ne parle plus de ces politiciens. Et les politiciens balinga bongo te parce que bango bazala wana ba continuer ko rouler biso les grands boulangers ce sont des grands boulangers les politiciens congolais ba ko rouler na farine après o alinga sali gâteau na ya sukali o alinga sali ya mungu ne bango ba kolinga alors le l'église catholique ezui rôle wana bango balingi yango te yango moni bango eloko ba sala na conférence wana pourquoi ba banora siko et pourquoi il faut ba éviter. Pourquoi Barcelone va aller synchroniser? Quand je dis synchroniser, c'est-à-dire quand on va faire la conférence en Afrique d'ici, quand on va faire la Kinshasa, pourquoi ça aller synchroniser? Il y a une lecture à faire. Pourquoi ça synchroniser? Car à le moment où on va faire la marche, tout le monde va bino comme l'élection pour non peuple bob ma société biso to que l'élection élection de l'unissement à mobimaté élection le 23. Entre autres, ngolo bakeno to lemina so batba kufaka église catholique bobo misabatu mingi biso linga so élection to yeba bien que élection wana eloko moko te ke ma malonga wana. Merci wana to komi penza na suka émission boiza maloba nini ya suko ko bisa ba peuple congolais o balandio lelo o ba yukio maloba na yesu
Ok, maloba soka pona mokola lelo ezali ke voilà pona mokola lelo ezali ke peuple congolais tozala bien mobilisé qu'avant parce que ba mikolo tozokende makambo ya minene ya minene zoya koleka bokeba tokeba na ba politiciens, ce sont des grands boulangers ba politiciens congolais ozomona na ba miyibi o tout aya na lisolo ya élection azali ennemi ya peuple. Parce que tant que Kabila a le pouvoir, l'élection moko salamaka te. Et puis peuple ngalo basusu bo kanisa malamu. Pourquoi bato bande ko linga élection te ba comme ko welela yango communauté ya makasi. Ba comme ko forcer bato élection ba forcer kabiso dialogue. C'est parce que il y a un jeu balinga basala wana au Poutine sala qui a reculé dans nous 5 ans, a tiré mutunaye, mutuna ki na poussé le on a bosani projet na bango ezali que Kabila a longué la pouvoir à Mutunaye, il y a comme sénateur et na Sénat a qui ne diriger commission ya défense na ya finance, c'est-à-dire à contrôler Mindoki na Mbongo. 5 ans après a zongi na pouvoir ba changer la constitution OK, il peut se représenter à chaque fois nenga lingi a tika libérer la pouvoir. Jeune bango ya ngwana. Donc peuple tous à la mobiliser to telema to mutakoyela biso ma élection to telemelaye. Nous tournions sur une élection, il y a des ennemis à peuple. Voilà. Merci beaucoup, Waiza. Wana Tulanda qui est vraiment Binos Balandi, il y a Diamant Noir. Tozara qui wana et pas il y a Edgar Mokondi, vraiment studio, il y a Kitoko, Ndeto Fandi et Panza Sangwa Kongo, Oumela. Yo penana Diamant Noir Oumela na Ondengezara. Merci Waiza, 2 personnes ou Pesa Mbote ou Pesa Nitina. Pesa Mbote na dit nos images. La Pesa Mbote na dekonanga Edgar Mokondi. Na mon studio vraiment qualité impeccable donc ba condition mo allez réunir c'est bien et mbote na nga ba membre no c'est peuple mokondi ba membre no c'est décidé parce que mutu na nga allez focaliser na décidé na président Martin Fayulu l'élu du peuple les soldats du peuple mbote na ba congolais baza na Brésil na Angola na Kinshasa bande ko Brésil na Zoya et chef na biki na Zoya te parce que makambeze belé mais na Roya bande ko nanga tout et puis mbote na yo moko Gisèle Wumba et na singa ba tout ba s'abonner na Gisèle Wumba Diamant Noir. Et na Diamant Noir TV. Diamant Noir TV. OK, ouais. Merci. Merci beaucoup Aiza Pepe Mokondi. To le bina bino to kuta na numéro mususu ya Diamant Noir. Diamant Gisèle Wumba. Gisèle Wumba. Na kolina na ya Diamant Gisèle Wumba. Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Wumba. Diamant.